Kin Elengi TV yango nde makambo et Yannick Wenge yonde makambo. Vous comprenez? Bandako banamona luka bandako andele il faut basala ngo ba grand prêtre bazalaka. O bana osala bandako wana okondire mboka ope. Aminga ina ni manga mamba kisite. Na mon so balbina nga mutu wana simba kisi. Nga na ndima nga te pona mona nga te même l'état ndima nga te. O balie mbala. Oh balie mais yo wana serike. Oki mambangu. Kasi kimati. Kimanga to sana ye. Mbala. Kokutana wabye. Oh nasana. Oh nasana. Toke une église balobina biso boleka bosala ba témoignage ba tu baleki na kumisi nzambe nanga na pesi témoignage nanga na panzambe nenga salisi nga na zwaki mbongo na banaki kosenga oyo mosusu ya kumina na tali bangoti batali papa Freddy oza na témoignage ngabi oui na matika nga na bi témoignage nanga kaka merci Seigneur pour pesinga pema lelo o batu musu bazana ngote faut sagesse ezalaka mama papa mbana te ezanzela biso tout ezaka mlukwa mtamati na bisi musu akiti na première musu na 11e musu pa komi na aéroport ezaka na ngoma bakufi oui est-ce que monaki tango bakendeki nganga vitesse italio te biloba loba balobi etirete webe tirete omoni sake obendi kwa kangane na kati ikambo yebite ko loba kati pour l'état au talape moi télévision na micro et quand ça va te belé prison oye bino likambuto ninka ba mona ko yoso loba yondo monoko yondo sukisi l'état zali kolo ata mitema mabepe bala mukile belé olobi no pe mabete me ya juka eloko wana lien wana ko laksa wana litaba kangao mamba papa ma ezanzela mutu nyonso dadi ya sakufi to bongisa to va de sika moko to za wana to préparer biso to ba commettre to za même moral to bongisa moninga kei to talande bana oyo ba kotikala merci na bakonza basi bakonza mboka nyonso tu ezala mama Olive Lembe mama oyo ezaki liboso première dame na biso na mama Denise ndenge ba appliquer na kati ya likambango nzambe apambola bango epa na ngezaka ya wana esili et oyo ba les ondi oyo ba sala kiboy ba to zo na te présent na biso te pesa za ka moko ya masumu. Est-ce que vous comprenez? Premier vice-président à l'aide, deuxième vice-président ba le sombo ba président pe mon nous vivant petit nanga fiston ça isaïe mais ça ba biloko c'est ça biloko ni on fait zalaka et ça m'a bête to zaka to boinde bo ba biloko ba no ba internet wa mikelekete wana baba no tcha ba mbrima na musala te so ne to so l'émission boy est-ce qu'on a fini moto to lobi bosolo mosolo ngo pe ya normal o nga yebi na ngate na lobaka te on a kaso remarquer ngai to sala capitaine na moi bosolo et de koko sala baninga likambuté zama ya Freddy to komi vraiment na suka mais nga ki ka to yamba ki yamba lo sala biso moloko mo parce que c'est un comédien je vous signale déjà to yamba ki comédien ya munene ya mboka na biso to ko kabona beauté quand même face à mon numéro ba yeba quand même ah muso mo ndako oh papo ba yambi sikoyo parce que ba bana poto atala internet na TV boy atala ba téléphone te ba internet TV ba TV ba na connexion permanent ba tia TV ndako ba otala ndeti ma grande sœur ah ma grande sœur Blandine Tati Mbungu babi grande sœur kuna na France ba nièce na tout un grand merci vous pouvez mon oncle propre Ricky Mona un grand merci à toi mon oncle je vous aime beaucoup na ningo ça la numéro moko ba comprendre tek ando vandi boy mo ba comprendre que non to yamba ki inde mbali ensemble voilà na pesi na nombote na bana poto na pesi na famille na nga famille Bolia leki na nga Tito Bolia au sala mariage lelo na Paris na pesi ya Omer prophète Omer Bolia Malili Bambote Roger Madura mokili mobimba na pesi mbote na babela lelo fête ko yinda pena ça c'est fête lelo mariage mutazangi kambalo sumo mutazangi et puis na pesi mbote na leki na ngai mwana na ngai sipi mwela na Canada na Toronto na pesi Bambote et puis baba Mungita au mona ko yebaka na minzoto baba Mungita na Toronto na pesi Bambote mon ami personnel et puis mami Sancho la moitié mongo mola ya pembe na pesi Bambote sikazali et puis papa Bio papa Makayabu na gata Toronto na pesi Bambote et puis Chiko Sengbasuma et puis na bossa na moto te moto ko chafra ko fere fu mwamputu oki ba la plangue le côté oni te menga boka gai loboko ngompami ya c'est là qui a sikalo boko donc il na pesi Bambote
nasalaka comédie mingi soko naza pena na elamba na ngai mais naoyebisa bana poto ke moi single nange ezobima déjà nayembeli bato ya cigarette botika chimboki nayembaka mo excellent po epesa kaka kende eloko oyo olingi na comédie nalingaka naza pena na mpona salanga na mwa beme nayembelaka bayoka mwa extra nzembo yango bali ya cigarette obete na banga cigarette nabetaka mwa lisolo mpo nzembo baya oyiba mwa eloko wana mwa bapanzi susu mais c'est bon okima mbangu kasi kima te kima nga tosala na ye mbala doki bolingo bato ya cigarette bolingo ya suka te o bolingo bato ya cigarette bolingo ya suka te o bolingo bato ya diamba e bolingo ya suka te o bolingo bato ya cigarette bolingo ya suka bongo tokokutana wapi o nasana e o nasana e tokokutana wapi o nasana e oh, Nasanae. Merci. Et voilà, voilà. Donc comme vraiment la souka ya bosolo, zakato solo la politique de tout ça que non émission a suivi ba na poto, ba na France, ba na Belgique, ba na Londres, ba na Afrique du Sud. Mon patron, mon boss. Un grand merci à toi Yannick Wenge, pourquoi pas na famille Mobimba Wenge, Redi babi les cordons de tous les cordons, Redi Wenge babi zo coordonner ma cambo. Très bien, un grand merci na maman Aboti Redi, Yannick, pe famille Sowengi, maman, un grand merci à toi. Et pourquoi pas si on a 6 émissions sans pourtant remercier Yemoko, Babi Montréal. Hein? Dans ce moment, on a Janimbal, on a Poto, Kuno Place Bozali, on a Libana Mboka, c'est grâce à Montréal, Enoch Kifuta, Babi Kimfuta, un grand merci à toi parce que Yem Taosala Moussala pour que Janimbal abîme la bino la bandaku, mais tu clôturer beauté sans pourtant te c'est un balou. Tout le monde a apprécié Batono sur Bambote, Aza marié, tout le monde t'attend comme Mamate. Merci. Nataka rega na suka. Na kena on n'a pas patron na o Wenge, c'est quoi? Yannick Wenge, na famille Wenge Mobimba, merci. Kine lengi TV ndi makambo. Kine lengi TV yango ndi makambo yambela bino ba star lokola ba mbale sombo, ba star lokola ba isobeladi, ba star lokola ba vide loin, ba star lokola ba fiston sai. Donc kine elengi TV yango ndi makambo. Et Yannick Wenge Yonde Makambo, le DG, solo la, yambali, solo la, Yannick Wenge, très bien. Pesa maman mbote na famille Wenge Mobimba, nzamba pambola bino. Na pesi pena mbote ya suka, na lobaka mingi te, na pesa ke kaba bisou, yeyo, yeyo. Mais je ngolambe, maman na exaucé, maman na Nelson, maman na Ketia, maman na Aza, maman Bane Belé. Moi je suis là comme on a, mais je ngolambe. Maman docteur, maman Menjengola, mais merci à toi parce que tout le monde qui encadrement sur les arcs, parce que papa ça quitte, artiste bazar na bango. Mais la façon dont tout le monde organisation, tu toi on a ndak je toi on a ndak ya Freddy Mbalou. Tout le monde conforme aux idées. Il est responsable, père de la famille. Quand on a se déguiser avant la scène. Copie on est beaucoup libana, copie on est créé baring, mais lorsque à comme nanda ko c'est papa. Bo solo yango yo tonton internet, un grand merci à toi balobi Janimbala yo contacter biso na Ernion Sozali, ozana art. Obotama na art moko ozana don denga numéro izawana. Toya ko ça biso ça la descendre sur terrain. Toya na parler na yo tu pas Freddy Boto na parler na tout ça descendre ti pas nous na parler et toi na émission tout ça là après ko kuna matanga tondo kita pas artiste total ka bu futela ka total ka bu lia ka bu za ndenge nini to boy ba bloc ko sangisa ka ono na sangisa ka uza artiste oyeba no zonga na TV mais au futela ka bu kangisa ka soki mbongo 3 personnes 4 personnes do futaka ndako ou bien vendre pas tonton maman kulutu non cette fois-ci il faut vivre en art uza artiste il faut vivre en art yeba oyo zali. Je crois que le bolandi histoire ya yambalio bolandi histoire na ye moni parcours na ye abandi wa petit aza oyazali et ça fruit ya musala de PC ba résultat un grand merci ya Freddy parce qu'on demande invitation na biso merci tous ces peli à chaque fois to benga yo na Kinelengi TV na Masbosolo une émission o Janimbala mon boss mon patron je répète Yannick Wenge kuna na Soudaf Janimbala yo Enoch Kifuta balobi Montréal. La main d'or. Un grand merci à toi Meshak Mbala Ornella Mbala. Mon vieux Bob Touzi balobi Janimbala yo ko simba nzamba osala kaka. Nde to sambela.
ngana bino tokutani bongo prochainement na numéro à Sika Kamo Lopez ba Maman Lopango CBS on day et biso tout ba journée surtout kutana déjà c'est jeudi prochain pour na kobimisa Kamo Lopez o ekozala bongo na mort ya Ngalema pour que tous les ensemble babi presse ils en deuil ba comédie ba en deuil tout ça là ka musala moko. Merci à toi Enoch Kefuta, merci.